bango te non le quoi moi na ucho perdre moi na Myriam Moleka naza besoin de immortaliser. Pourquoi ça la raconter apona toujours Kofi? Pourquoi atali mutu ya Kofi? Pourquoi atali Kofi azana oreille musicale? Kofi a une note musicale. Oui, bolobanga ke Kofi asomba banzembo so to talina na 100% ya ba album na Kofi to be banzembo Kofi. Non, c'est bien que 95% eza banzembo ye mo Kofi akoma. Concert ya wera son ya stade concert le lobby samokili olingo niye concert à Kofi Olomide na stade des martyrs, olingo niye concert ya King Kester na stade des martyrs, olingo niye concert ya Papa Wemba na stade des martyrs pour na Fally Ipupa. Bon moi te pas même sous janvier na pototé. Pourquoi? Parce qu'il y a un spiritas, il y a qui n'est pas le capoto. Et ça, la bâton sous avant un communicateur et artiste et musicien, azala kana fanatique et un musicien wana. Et moutouana le loso a commis communicateur, tout peu communicatrice, et artiste et musicien moko songolo. A cause ça la mo par amour, en ça la mo teke par intérêt pour foutre kanga souté, na kolobele sous-souté. Pour le quoi nous avons répondre na souté na ko publier sous ba actualité na été non. Babita Azana 45 ans, il y a carrière musicale. Azana 28 albums à succès. Azana autant de Cora. Azana autant de trophées. Maman artiste numéro 1, soi-disant artiste numéro 1, Yambo comme ça c'est nini à Koti Malini. Parce que confiance c'est qui appelle. Alors bah qui concert dans ce moment le concert il y a vie et qu'on coïncide pendant 38e anniversaire à quartier latin. Na nous sur les cas à quartier latin il faut azala. Si quoi l'autre elle est ça sumbalangana. L'autre elle a sa bébissa. Voilà, merci Nandenge Bozali et Beli pour na kolanda chaîne Nabino Bolingaka MJ Télévision Mami Wanja. Merci Naïmoko, la première dame d'Orléans, Madame Mami Wanja, Moté ma papa Micha et merci beaucoup na équipe technique Mobimba MJ Télévision. Bah merci Nabino. Très chers internautes, jour J-3 pour na artiste et musicien Kofi Olomide. Na moment bichon je te Kofi Olomide aza déjà na Côte d'Ivoire na Abidjan. Bisika puis après ce produit samedi le 26. Kofi Azaye mon côté, Azana Mamasi, Azana orchestre quartier latin international Mobimba, on a sepelisa ba fanatique na ba ivoirien on a sepelisa ba amoureux tout ya bonne musique. Kofi akoma ki depuis hier na Abidjan, to mona ki comment accueil na ye ezaki chaleureux, to mona ki ba autorité ya Côte d'Ivoire ndenge ba ki ko yamba ye et to moni pe comment ba ivoirien balati ba chemise na ba effigie à Kofi Olomide pour vous montrer que Kofi Olomide aza numéro 1 ya musique ya monde malgré tout oniaka malgré tout batumsu basala neti mais Kofi Olomide aza numéro 1. Pourquoi numéro 1? Côte d'Ivoire baza reconnaissant envers Kofi Olomide parce que bazo reconnaître ba œuvre à Kofi Olomide. La preuve année sur auquel ba pays est belé Afrique de l'Est, Afrique de l'Ouest. Oyoka mingi musique ya Kofi Olomide. Soke na ba soirée na bango, ok na ba boîte de nuit na bango. Oyoka ka Kofi Olomide nda betaka. Pourquoi? Parce que balanda bango mingi ezaka écoute ba tia vraiment litoi pona koyoka. Et Kofi aza parmi ba grand artiste et musicien, non seulement en Afrique mais en monde entier. Parce que tant autant ba Johnny Hallyday, tant autant ba Michael Jackson directement tout le monde appelle Kofi Olomide. Parce que Kofi Olomide aza
ndenge mona ba Bob Marley ya ko komona bango eli mwakate komona ye esilaka te ya après vane biso ba parents na biso baza ba génération moko na Koffi Olomide bango bayebaka Koffi babinaka musique ya Koffi basepelaka nango elelo boye biso pe toye tobotami tokolina musique ya Koffi tokomi ba mama na musique ya Koffi toboti bana na musique ya Koffi bana na biso pe lobi tolobi okuna pe bakobota bana bana na bango bakozala pe ba fanatique ya Koffi Olomide. Pour vous dire que Koffi Olomide aza artiste et musicien mon générationnel, donc ye aza génération nyonso ye aza hors série ya musique. Donc tout à l'heure déjà conférence de presse ils ont ça ma Koffi Olomide na Sundu les gars bazo tenir conférence de presse pour la Côte d'Ivoire. Je crois beaucoup de questions exact bazo poser ba question belé par rapport à Platinum volume B parce que ba ivoirien ba yamaki vraiment album Platinum volume B maboko ko fungwa ba et ba témoignage musu ba ivoirien musu ba pesi ba bi ke babi tokanisaki Koffi nenga koli miziki na ye pe ekosila goût. Or Koffi aza lokola 20 plus 20 ezovanda ezowumela plus pe goût nango ezobakisama ndenge moko na artiste et musicien Koffi Olomide. Malgré azalaka mal compris tomona abimisa bato ebele ba musicien ebele tobandana tobalina ba Suzuki ba Sam Chintu ba Soleil Wanga tokoyana ba Beni Kopopo lipo bazatale ebele elelo boye pe akobimisa o lelo akoma kobimisa mona akoma kobimisa biso nyonso toyebi Fally Ipupa bien kandimaka te mais ye moko suka avandi en soi oyoka viera mode fote parce que nga mona vanda pe na koto ya bato Fally oyoka vraiment mo ba obetela bi vie wana te Koffi Olomide Koffi aza mystique parce que Koffi nanu nzembo na ye moko c'est tozika kuku ya pamba ekole ka formule 7 mobi album formule 7 momba ya Fally Ipupa na succès mais to comprendre ka mutu ango te tala acte ba ivoirien ba uti ko sala lelo mutu Koffi aza ni ivoirien Koffi abala ni ivoirienne mais accueil na bango chaleureux et balati vraiment na basi pe mibali balati ba chemise na effigie ya Koffi Olomide na Congo soki ya kibiso boye posa bongo il faut ba pesa mbongo congolais po nzima mutu fozo ya mutu soka akufi nde bokomo nzima e kalo kwa ya papa wemba zalaki awa bandimaka ete association moko te pe asbel moko te endimaka ye metangu papa wemba akufi lelo bana kin bangwane bawela mbangu basele monima ne se nini ekena ona mai parce que papa wemba azomona suta zoyoka te donc un artiste et musicien belé batika biso bakufa awa mutu mo ta reconnaître a bango mais l'autre na Koffi pourquoi pas te reconnaître été na ce pela jour musumbu talika saloba habite Koffi aza grand chanteur Koffi aleki King Kester na oyemba bato bazaki pembeni na bakamo babi Koffi akeleka King Kester na oyemba ndeni adoboni concert Koffi abetaka Koffi chante Taboulay abi wana eza suka na concert parce que nzembo Taboulay maze wana so pesi King Kester de son vivant tant King Kester ayi vivant so pesi nzembo Taboulay maze interprétant King Kester alinga koka te mais Koffi Olomide parlo lango et papa Taboulay andima papa Taboulay a félicité ye papa Taboulay a félicité ye yo de fois moto loba ne to ba vie omiye baka zate ya moko bosana oyoza parce que Koffi aza sous les loko ko prouver te Koffi aza sous te que asala rendre na mutu ko asali belé na musique pas au continuer toujours pour ça là surtout zongi penza kala ba série ya kala wana kala po belé boye ba em sous histoire te ndako mon frère Koffi azana wazakana eza famille no le kandi ba pesa kae pourquoi la pesa seulement Koffi à l'époque ba mise bazaki belé à l'époque que ba josa nous kaloro ba pour sa rivalité yena Koffi ma papa mba pe
azalaki. Pourquoi papa Moleka abenga bango te non le quoi moi na ucho perdre moi na Myriam Moleka naza besoin de immortaliser. Pourquoi ça la raconter? Apona toujours Kofi. Pourquoi atali mutu ya Kofi? Pourquoi atali Kofi azana oreille musicale? Kofi a une note musicale. Oui, bolobanga ke Kofi asomba banzembo. Ce que talina na 100%. Il y a un album à Kofi to be banzembo à Kofi. Non, c'est bien que 95% eza banzembo yemo Kofi akoma. Pourquoi? Parce que Kofi a un auteur-compositeur. Yemo kwa composera, yemo kwa koma banzembo na ye. Et le lot aussi nini tout le monde peut mamassi et ko ça nini a pour apporter sur un plus le bien Kofi Olomide est sur pour apporter un plus na quartier latin. Le lot boye batu o nyoso bo ikotaka Kofi bolo ba n'importe quoi na kombo a Kofi. Nzamba comment confondre bino. La preuve année angoana orchestre fali pour pas poto ekoti et je ba na soutenani azana ni ba seka kate bini au moins ça directeur aloba kiboye nana boduga atonga kidani nana ketchup nana boduga atonga ki papu. Pourquoi Nzambe alingaka la kisabino botala bato bino bokumisa bato bino bobetela maboko bato bino bomona muto bino bomona aza modèle aza exemple tala. Parce que ce totali musique n'a pas bien que polémique il y a toujours parce que musique est tambola toujours na polémique mais ba kofinga ezalaka te lelo se batro ba na kofinga eza ba communicateur ya Fally Ipupa et lelo bango moko est victime ba comprendre on a reta ba sa mini ba komi ko benga na bango ba mba se débarrasser na bango o to lingi na biso sute to lingi te bo lingi te même ese sopani ba si ba fingi ba artiste musicien belé ba si ba zu ba rancune ba problème na ba musicien belé puis na ba famille belé bon dimanche so wana pour luka kiango ba quartier la te zalaka ba di ba jete bozana ba quartier la te na ba alenzambe alors 15 jours ba secret makamwa kati ya Kofi et banda ko malibanda banda ko peut-être na musika tout le monde a ba wenge ba we ranson ba vie liot ba zalaka wana ba hojani ba merando alors 15 jours tout le monde we rasaki mo même pas ta to tikala ko yoka ngote to mo ba lelo ba vie privée ba artiste grâce à nani il y a communicateur il a fallu pourquoi parce que yemo ko Fally aza mutu ya pur du mal tango za mutu en pur du mal nzambo sanini ako étaler nzambo sanini ako bimisa na mpoasa ko bimisa na mpoasa orchestre yango wana ezoke na kokufa ezoyeba na sute est-ce orchestre Fally eza sous avenir mulai est-ce que F victime ekosimba lisusu est-ce que Fally Ipupa soka beti concert ekosimba lisusu parce que Fally ba concert mais on so beti batiti ba concert wana ezwa moi réussite parce que ezwa ki réussite totalité sur 100% réussite ezaki 45%. Ce que ezwa ki moi 45% réussite wana ezaki grâce ya ba youtubeur wana pe ba youtubeuse lelo baza soute bobengani bango so ya F victime tozoyeba te Kofi Olomide tangu ba Sam Chintu ba Suzuki ba kendaka ezaki na bato musu baka koya tomona ba Soleil Wanga ba ye tomona ba Jifa ba mutu kondolo ba yaki tomona ki ba Deo Brondo ba yaki ba mise ba yaki ebele e bango tango ba keli susu to komona susu équipe mususu ekoya yango wana babengaki nani nzeta mbila so bazokata baokata ekola yango wana bamba bango wana bakendaki ombakei quartier la te kufi esili quartier la te yango oyo ezokoba lelo ba Yannick Bindo bazali lelo banani ba JR 33 bazali
totika Kofi totika ye akende retraite na ye na malembe parce que bon retraite c'est trop dit parce que Kofi akufa la succès na ye akufa na succès ne ba artiste musicien tu bazaka bongo tellement za leader abotama na makila wana ekolanda toujours et nyonso kosalaka na mokolo na ekobanda toujours kosimba et ndemo na ba Kofi tomona ngoti tozomona ndenge azobeta tozomona ndenge azoza sollicité mama na événement sous ezoya oyo eza concert ya vie ya Koffi Olomide l'hippodrome de Vincennes bien que bato bazoloba bandeko na biso bawarrior oyo baa na poto bazoloba concert wana ekobetama te Koffi azokosa Koffi azalaka neka abongo alukaka bese non na minute oyo makambo nyonso ezali déjà réglé makambo nyonso eza déjà réglé donc nini donc karaté déjà je crois dans 2 ou 3 mois eza déjà nini ouverture ya billetterie babillet ebanda déjà kotekama parce que mobange na événement ezali koya oui onga na obeta Didas Arena invité Fally Ipupa oui toboyi te bino mibale bokoyemba nini wazekwa okoyemba nzembo nini et muto obengisi wana invité akocha toi par rapport ya nini memo okoyemba kokoso bomoi te boselo te bilandalanda na vie eza mabe bilandalanda na vie eza mabe Adidas Arena o aze kwa bele na beta Adidas Arena invité Fally Ipupa o ba concert nyonso na ba waze kwa pe musuma yele nyonso mibenga mutama ele mutabongo eloko muta zoba muta masese ya zoba o ba concert nyonso ba stade de Martyrs beta pona nga concert o eleki ya Fally ezate vous ba monstre d'amour mususu yo lingoni le concert ya Weranson ya stade concert le lobby samokili olingoni ye concert ya Koffi Olomide na stade des Martyrs olingoni ye concert ya King Kester na stade des Martyrs olingoni ye concert ya Papa Wemba na stade des Martyrs pona Fally Ipupa mokosi si la musique yango boyeba musique yango bien te boyebi chronique musicale te alors pour ce total na ba concert ya ba stade beta ma concert a Fally ezate tika kozala pete agacha makelela no abeta double stade abeta ki en sous de poids batikela ke ya esplanade nino ya pa di pepe batikele nini aéroport à Ndolo allez beta concert et communauté et concert les a reporté les a annulé na nini ce musique elingi binote botike yango ba Koffi Olomide botike yango ba faire égola Jésus de Nuance et ba Gaulois ba gladiateur déjà on a bino rendez-vous le 26 avril 2025 avec faire égola Jésus de Nuance pas Zouria et côté héritier Watanabe pays patika li simate pas à déterminer le 8 novembre héritier Watanabe a se produire na Bruxelles ici quand a ko sepelisa ba spiritas tout héritier sepelisa ba spiritas tout na moment tous a besoin pe ekota na kati ya musique pe ekota na ba musicien na biso bolingo ekota parce que boko bo bebisela balinga mususu batikali kope pour ba musicien tous akalo kwa janvier bafana yo déjà Karim Mokonzi a Poitiers Karim Mokonzi abike Jaël Dakena kana kende ko totina ke kotina ndema pena janvier soki artiste la biso a Fally Ipupa aza besoin lelo yo même janvier na poto bon moi te pas même sous janvier na poto te pourquoi parce que il y a zakane spiritas il y a qui ne ka pas lu ka poto eza na batu mususu avant un communicateur et artiste et musicien azalaka na fanatique ya musicien wana et mutu wana lelo so akomi communicateur tout peut communicatrice ya artiste et musicien moko songolo akosala ngo par amour osala ngo teke par intérêt pour afutaka nga souté na kolobela susu te pour le quoi nazo komela zo répondre nga souté na ko publier susu ba actualité na été non
tout ça là toujours par amour parce que ba souvenir est belé là te ba peste te bi que ah bon mo ba sala nga na passé artiste na sala nga na passé et le ke belé parce que na zo pas artiste musuté mais au moins et pas artiste musicien oyo na zo yango pour la qui ça toujours bolingo et pour la musicien na biso mais si kana ngane na défendre Koffi Olomide na défendre que te que pour na za fanatique pour na za Kofiette pour za bien na te na défendre parce que Koffi a salé belé na musique na biso na défendre parce que Koffi Olomide a sepelisa matoi na biso pas ali toujours ko continuer ko sepelisa matoi na biso na défendre Koffi Olomide parce que le loso ok na fête nyonso to ka Koffi Olomide to ko fête banda e bande ti suka so ba tie biso ba nzembo Koffi to lembango te la preuve ani to mona ngata to ke ba fête nga la mona petit temps nga uta France na mobali na ye baza ba Gaulois mobali a Gaulois moi si Gauloise to ki papa Hervé to ki papa Hervé petit temps ko kite abi DJ pardon tiens biso Koffi pour vous dire que Koffi azamai yango Koffi asala siloga oyo chacho ezamai atoboyi okomela atoboyi okosokola bino artiste musicien botika libozo exemple à Koffi Olomide eloko esali azalelo Koffi eza travail à l'époque batu banda ko rencontrer n'importe quoi pour avoir Koffi kofi koyemba te ceci cela mais lelo biso tomo betele maboko Jean Goubal bango wana bachaka minoko pamba o Koffi aza légende te Koffi aza légende te Jean Goubal nani atamba benga balbadna nini yakani Vodacom superstar tangu babenga karabi tozobenga légende Koffi Olomide batu nyonso te mabonota maboko Jean Goubal akani mutali boso ya kotelemela ya kotelema pe kobete ya Koffi Olomide maboko pourquoi parce que oyebi ke Koffi aza légende atoboyi même Falinda Zana ayebi ke ye aza légende te Fali ayebi ke nga ye azaka icône parce que icône pour comme légende ezo apeton icône pour comme légende ezo attend asali ebele na musique na biso il faut tondima ye il faut reconnaître ma bienfait na ye pourquoi je me suis d'avant quelque part dans un frère moi quand témoigné ah et à période on appelle ça vieille chose ça nous kalongo jeep abi président de la République on appelle ça nous kalongo jeep à l'occasion nini et là nous kalongo sali na musique na biso abi biloko be monto méritant aux Koffi Olomide mais malheureusement Koffi Olomide a mal compris Koffi Olomide a mal aimé toze la quand jour Koffi okufa ale batma komio Koffi celebele et Koffi boyebo mais ata boboya molelo nde bozana na mitema na bino na kuzu boyebi ke Koffi aza numéro 1 ya musique boyebi ke Koffi asalebele pour la musique na biso quand ils vont yango na minicho angoué mais ça kuna makasi bani pona Koffi concert à Koffi Olomide et nazo banga Sofitel Ivoire samedi et Boukana nazo banga parce que na sentir à Keywana non Kalate vraiment Platinum oui Platinum volume 2 exact toujours na marché je crois vente sont impeccable besoin temps ya consommer ma chanson tous les awana ba mwana nwele ba fiana ba mamasi ba mamenga besoin temps ko consommer parce que kuna banzembo tout exact bien besoin temps ya ko kapé marifa boyoka vraiment yango biso so tozozela concert événementiel eza hippodrome de Vincennes Koffi Koffi muta ko sa minute wana eza concert à Koffi ya vie ezaka pona Koffi Olomide te ezaka pona ba biso ba congolais te ezaka pona ba fanatique ya Koffi te eza pona monde entier concert wana bamso abiote hippodrome wana eza place ba cheval Koffi ko beta kuna te eza isika ba cheval bongo nanya beta kuna ndeni Michael Jackson abeta kuna ndeni
Johnny l'idée à beta kunande biso toyebaka nani hippodrome de Vincennes mais bozela kaka après kofi kobeta hippodrome de Vincennes bolongisanga bomona ekoma mutu nyonso hippodrome de Vincennes toke déjà baeko artiste oyo boyebi wana awelisaka wana azolingaki konégocie kuna po yabeta moto liboso na hippodrome de Vincennes babi awe kosimba te yo kosimba te parce que oza parce que po beta nano na hippodrome de Vincennes ezosenga artiste oyo aza na carrière ya molai ezosenga artiste émission aza na baalbum ya succès alinga tya munoko alinga tya makelele ote nga po omoni banzembo na nga eza na succès babi non tozoba likambo baalbum ya succès bandi kolakise palmarès ya Koffi Olomide babita aza na 45 ans ya carrière musicale aza na 28 albums à succès aza na autant de kora aza na autant de trophées maman artiste numéro 1 soi-disant artiste numéro 1 ya mboka msosa nini akoti malini parce que Koffi asalaki appel alobaki concert na sobeta lokoza concert ya vie ekocoïncide mpe na 38e anniversaire ya quartier latin na mutu nyonso aleka na quartier latin il faut azala sikoyo notre elaya sa sumbalangana notre elaya sa bebisa nde bomonaki akomi akoluka bongisa mokosa baaudio lokuta komo créé ya Sandra Kazadi nde mutu apekisa bato bapusana pembeni ya Koffi or c'est faux et archi faux eloko ekoboma yo eza orgueil nga so nangi na place na yo nangi na mikitisa na nga nangi na zoka ya telefone so namoni na obenga te nakomi atati nasali texto naseka ya texto avie rambo antuka tielanga kaka na se na peti na yo moto ofulanga nazo reconnaître yo moto obimisanga parce que bisika na uta kuna nazalaka eloko te omatanga avion maliboso na mata avion monene grâce na yo maliboso na lata costume grâce na yo tonga kuna na banana kolata babilamba mwa minene bamama baka munu mesure na banda kota mobongo kobeta kodefa air nyonso sachet zotambola pointi point et puis à l'époque série wana bakote kuna ya makelele wana pozwa mutade fiso keti ya kitoko ezalaka pasi foya okita sikin so okota sikin tokiti bisengo okoti bisengo tokiti bamola to adula pozwa keti ya malonga tozoya na adula ozwa keti ya bie mpe bavie na biso bachirika fuba oyo totika biso mpe asonam so oye na bandala adula wana bato bazali bapesa o mpe apesi oyo bawa à l'époque babei kanto bazali bavie na biso babei kanto bazalaki apesi olicha malonga mpe oke na mpe obeti mpe nule mpe banuli yo fale komikitisa omikitisi evie loko azali mutu ya bolingo loko azali mutu ya mawa enseigne comprendre yo parce que tu oza wana eza grâce ya Koffi Olomide soki ezalaki Koffi Olomide te nde yo tolingai toyeba yo te nde yo tolingai totanga kombono te so yai Koffi Olomide te peut-être lelo noza kuna osala na carrière ya makelele ngwe na kosmaki wana ngwansu na me ya makelele yo wana ozopeva bandisi to mpe yo wana ozozwa zelo ozolongola boye mpo oteka faut qu'on reconnaître moto asali yo bolamu moto apesi yo musala moto apesi yo sans sa vie faut qu'on reconnaître la vie faut oza reconnaissant soki reconnaissance eza te nde tozovivre baretombe oyo ekoti na f victime afali orchestre afali ezokende na kokufa pourquoi parce que fali aza sous la malédiction fali aza sous malédiction fali amanka Koffi respect fali ati awanga na Koffi fali aza lokola Pierre na Bible ndenge Pierre awanga na ka Jésus ndemo mpe na fali jour penza fali conscience ne kozonga jour bureau fali conscience ezonga reconnaître que Koffi Olomide nde mutu abimisa warrior suprême na bango reconnaître que Koffi Olomide nde mutu asala warrior suprême na bango azala jour wana nyonso na vie ya warrior suprême ekoma facile
La preuve en est que entourage tout ya warrior suprême wana ezala kaka batu ya kofi mutalekse batu wana parce que na vie de tozala boyana batu mosusu bango bazelaka babimisa obimisa olakise mutu moboye yasa nini aprofita komo odiembela na nsima moto wana na nsima barelation badinga te nzamba a bien oyebi ke nzamba aza mpe a bien nzamba confondre parce que pourquoi parce que kofi aza juste soki ezalaki kofi asaka fali mabe na ndimi te soki kofi azalaka mabe na ndimi te na clip ya nini ya ekachaka kofi olomide baninge balata ndenge ya nzembo nyo afali obi kokoko na ndimi te ke kofi olomide baninge balata ndenge moko na fali pupa to banda omona baclip baninga mosuku banda ozala nsima mais kofi banzaki toujours ye na fali boye fali akoma lokola mwana na ye fali akoma lokola lipasa na ye mais na suka fali asali nini afuti kofi olomide monnaie de singe trouble ekoti na kati ya f victime ekuna mpe kote ya foyer ya fali nana ketchup ye wana natiki réseaux sociaux nakosafishe su te nakosafishe su te nalobi nini bokobanda komona nge pa mwana oui to banda omona epa mwana mais tant que tozomona epa mwana eza ni réseaux sociaux te oyo lobi na ata R9 mobala manike abisoka atiki réseaux sociaux atika mpe whatsapp so ada kosafishe su te tomona mpe su na ba whatsapp te tomona esu te confusion totale ekoti tomoke malembe na suka émission na biso donc confusion totale ekoti na kati ya f victime pourquoi parce que baingra na musique baza ebele toyebaki banani bapapa na biso bamadilu bautaka na ok jazz bazalaka toujours na gratitude envers papa Francois bimisa bango voire même papa Simaro atika biso mpe à son âme azalaki toujours avant kufa azalaki toujours reconnaissant envers papa Franco Luambo qui a dit artiste musicien baza ebele autre opesa ba exemple bazalaka toujours na gratitude envers ba président na bango mais lelo chose grave bamisien lelo baza baingra bamisien lelo bandi koreconnaître bisika bauta te olongwa na orchestre yo wana bandi kofinga boyebisanga wi fali depuis alongwa na afinga kofi te na afinga kofi olomide te tondimi mais sikoyo ntango bato na ye bazofinga nani bazofinga kofi pourquoi pekisaka bango te soki azalaki misien malamu soki azalaki mwana malamu kofi abimisa ntango bandaki kofinga jela bandaki kofinga kofi ntango banani bandana boduko banda koseka kofi anga sani anga pinir bango anga batebino bozwa visa te pourquoi parce que bozofinga patron na nga poso totali bien mpenza réalité warrior suprême ti lelo azala bwana komosala kofi olomide parce que moka bana aza na mise en disponibilité lokola loba aza na mise en disponibilité c'est que na olongwa quartier latin te c'est que ti lelo aza sous tutelle ya kofi olomide ti lelo warrior suprême aza sous tutelle ya nani ya mamasi tondima mutu oyo aleki biso na musique tondimaka bisika touta ke ngai nde naza boye nazalaki junior ngai nde naza boye nayebaki eloko te soki lelo naza boye eza grâce ya mutu so lelo naza na MJ télévision eza grâce ke moninga moko boye Dani akendaka azwi ngai aye amemi ngai ozomona bo eza bongo reconnaissance ezala bien reconnaissance tomona bo affaire egola aza reconnaissant envers Jubin Piana faire egola aza reconnaissant envers Weranson pareil aussi pour héritier Watanabe aza reconnaissant envers Weranson baza ebele Soleil Wanga aza reconnaissant envers Kofi Olomide Bouro Jekompela aza reconnaissant envers Kofi Olomide Alain Pela yana aza akina se pleine intervention na Caribou variété abi bien que na longwa BCDG mais natikala en bon terme na Jibin Piana ti lelo na bengaki toujours président
mais bamisu baosala ngo te baosala ngo te tolobaki oyo nani warrior suprême atonga te nga bazala bato balobaki bavanda place moko ka bato na ye wana kumta betelanga lisolo te nga mo nazala wana baoyo bandenge baobeta lisolo ndenge warrior suprême atonga Koffi Olomide baobeta lisolo warrior suprême ndaza wana soki Koffi tan platinum volume 2 ebimi warrior suprême alalaka te babi banda 17h ti 17h alobi ayokaka platinum volume 2 ayokaka platinum volume 2 elekelaka ye parce que ye baza parmi bato babanda koluka shita Koffi warrior suprême aza parmi bato oyo bande koluka liwa ya Koffi yango boni confusion ekoti nzambe asali nini afrape ye nzambe afrape ye parce que frappe nzambe ezalaka mabe frappe nzambe ya mabe yango oyo ebi nzambe so abia frappe yo oyo nyonso ebomboboka ya nkuku ebima toujours na mpwasa bondimela ngai natiaka deuxième ebele dans 6 mois ou 12 mois boyokake orchestre ane ekufi boyoka orchestre ane esali nini epanzani po ezala pe orchestre te ya groupe d'accompagnement. Donc, tokomi na suka émission na biso, très chers internautes, mo retenir kake rendez-vous ezaka moko samedi le 26 octobre oyo Koffi Olomide a se produit na Côte d'Ivoire. Donc aza déjà pour une conférence de presse qui lelo, je crois na ba prochaine émission na biso beaucoup vraiment ba image et puis beaucoup intégralité à concert wana côté héritier Watana de le 8 novembre a se produit na Bruxelles et faire égola aza toujours tenir ferme pour na promesse na envers ma Gaulois concert na ye ya You Arena ezali toujours parce que Souterre a ça déjà sold out concert eza le 26 avril 2025 donc Bangolois boza déjà il y a là on a le lot comme na suka ya émission na biso to pe analyse na biso na pesi merci na bino nyonso bolanda kinai merci na la première dame d'Orléans madame Mami Wanja merci na équipe technique mobile ya NJ Télévision et tout na bino prochainement pour un nouveau numéro d'émission na biso. Bye.